akokoma kaka kunati akokini wapi ata lelo yo moyini yo ndoki yo nani bozo sala makamba mabe pona kolongola milimo ya batu bozo sacrifier batu Yesu azolela bozo tangisa makila bozo kanisa oya tangisa tena montagne ya Golgotha nzambe pendant 6 jours azoko sala musala nina batu mitala bino ndenge bozo ko sacrifier batu tala monde ténèbres ndenge telemi tala ndebo bebisi milimo na mokili. Est-ce que nzamba zo sepela na bino? Pourquoi bozo bebisa étoile on nzamba tiena mokili? Pourquoi bino batu ba pesi peuple de Dieu? Bolobi ba bon berger, mais bozo bebisa ba berger. Est-ce que nzamba lam? Webe étoile wana sali ya nzambe. Botika ko bundisa yango po nzamba ko sala bino eloko. Yaza na plan caché ba on nyonso bazo bebisa bana na nzambe. Bozela tangu tozo lala tozo lamuka tozo lia tozo mela betikali muke kandenga yebisi bino na matie boyebi tangu te boyebi ngonga te soki mutu ayebaki tangu moyibi akokota na ndako na ye nda lala kite po kengela ndako na ye mekozala bongo aloba mama ba papa baleki bana tokanisa tangu ebelemi étoile nini nzamba chakati na yo salela nzambe nzamba pesi tala ya moko na moko kangola ezala ba papa oyo baza kobokola bana betike papa jwa musala na yo eza étoile o nzamba pesa yo po kangola bana wana po baza na bétoile vraiment nzamba za malamu nako. Donc il y a un lobiko boyi kampiko diable za menteur akoya akola so mensonge alobino boye yo pondimi ya betia brabina gagner te tango za ye ala so mensonge bino tala zonga kuna nga za mwana le roi des rois na ministre na zabwe tatala nga za pembeni atala na yo ki passe ndenge nini ata ndenge nini na ko bange loko te. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na pesibino mbote na kombo na Yesu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foutela bana minerval pour to suite au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancer message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na jona rompengaba ndambo victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na zelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça na so lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema bosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tokangami na université Kimbangiste avenue comme on eza Marin le numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 nzamba pambola bato nyonso yo ba ko assister biso. Merci na mokona lelo oyo nzamba pesi pema pona kokanisa
mpe kolobela makomi ya nkolo oyo ezali bilei na biso. Topamboli bandeko nyonso oyo bakozala disponible koyoka maloba oyo eza na makomi ya Nzambe. Tika loboko na Nzambe ezala na moko bisika tozwami na ntango oyo mpo kolala kolamuka eza bitidi te. Mingi balamukaki na ntongo me bakomi batango oyo te. Ezali te mpo bango balingi eya nde mawa na Nzambe. Yango wana toyi tosangani ntango oyo Molimo akamba biso nyonso tokoloba ezala bobele oyo Molimo apesi me na bonzoto te. Makila na Yesu ezinga moko na moko bisika tozwami. Tobondeli bona komba Tata Mwana mpe Molimo Mosantu. Merci mpona kopesa ngai lisusu parole. Napesi bana na Nzambe nyonso mbote mokili mobimba bisika nyonso bozali. Nzambe apambola bino, amona bino, abakisa oyo ezangi kati na bino. Merci beaucoup vraiment. Toye lisusu mpona kopartage mwa ndambo kaka ya moke oyo Nzambe apesi biso topartage. Nteme na biso ezali plan caché de Dieu. Ezali plan caché de Dieu. Donc mabongisi ya Nzambe oyo ebombama oyo mutu akoki koyeba te po Nzambe azalaka na oyo ye surprise oyo abombaka. Tozali na yango plan caché de Dieu. Dans Exode 1, 8, 20 à 22. Donc, total dans Exode 1, 8. Après, tu sautes, tu 20 à 22. Nous avons dans Matthieu 2, 1, 12, après 16. Exode 3, 9, 12. Merci beaucoup pour notre pesa tango oyo. Thème na biso ezali ya lelo toko partager na libota na Nzambe ezali plan caché de Dieu. Plan caché de Dieu. Mabongisi ya Nzambe oyo ebombama. C'est-à-dire Nzambe azalaka na mabongisi oyo abombaka moto ayebite. Satan pe ayebite o Nzambe abongisi pona bana ya bato. Ayebaka yango te. Kaka Nzambe ye moko. Tokei na Exode 1, 8. Après, à sauter 20 à 22. Totangi na kombo na Yesu. Exode 1, 8. Na Egypte, bazwi mokonzi moko ya sika, ye ayebaki Joseph te. Alobi na bato na ye, botala ba Israelite, bakomi ebele penza, pe bazali na makasi mingi koleka biso. Toluka nzela po bakoma lisusu mingi te. Soki te na ntango ya bitumba bakoyokana na banguna na biso. Bakobundisa biso pe bakokima mboka na biso. Boye baye kotia kapita mpona konyokola ba Israelite na misala ya makasi na ndenge wana ba Israelite batongaki vili ya Pitom te ya Ramses mpona kobomba biloko ya mokonzi monene ya Egypte. Alléluia.
Alléluia, nzambe apambola, nzambe azwa lokumu. Parce que tango batu bazali ko botana ebele ezali esengo mingi. Kasi lelo tozali ko lobela kuna mokonzi wana bango bazwaki mokonzi bazali ko lobela lelo ezali Moïse na Yesu. Bana babotama na bango. Kasi mokolo Moïse abotama mokonzi azwi mokano ya koboma bana mike nyonso na nzela ya Moïse bana Israel akangola maki parce que Moïse ko botama ya Moïse poete aya ko kangola bana Israel yango abotamaki mais Hérode et Pharaon azwaki mokano ya koboma mwana wana. Pona nini azwaki mokano ya koboma mwana wana? Parce que Nzambe abombaki étoile ya Moïse. Mais yeko mazalaki oyo azalaki ko diriger. Et puis amonaki musika na bunganga na makambo nyonso ke étoile moko ezobema kati na mboka oyo yango eko ya kobundisa nga yango ya kokangula bana Israel. Azwaki mokano abandaki kolanda Moïse pona koboma yete mais abandaki kolanda étoile oyo ezalaki kati na Moïse yango ye azalaki kolanda Pharaon. Tangu Yesu abotami Hérode azwi mokano ya koboma bana nyonso ya mike. Pona nini Hérode azwaki mokano ya koboma bana nyonso ya mike? Abandaki kolanda mwana wana muke po aboma yete ma abandaki kolanda étoile oyo ezalaki na Yesu Masia oyo ya kokangola Israel ou bien kokangola mokili yango wana Hérode epe akoya koleka ye na kibokonzi akozwa kibokonzi wana yango Hérode aboyaki. Ezali pe lokola biso o metwani moke botami kati na libota wana. Me mutu ya mabe akozanga te kati na libota wana po alongola kake étoile wana alingi komona ngote. Omona Nzamba tindi mutu kati na libota wana étoile wana ngenga esalisa libota esala makambo minene me bakolinga yango te bakobundisa yango kaka tangu nyonso bakolinga yango te meme na kati na mokili awo bakolinga yango te. Pona nini eko ya kozwa mabele na bango me Nzamba azalaki na plan pona kobotama ya Moïse wana. Soki batu bazali kosalela yo complot bakolonga yo te po ndenge balongaki Moïse te yo pe bakolonga yo te bakolonga yo te. Kokanisaka te soki Satan azali kosalela yo plan yeba ke Nzambe pe azosala plan. Babundisaka mutu oyo azali na eloko ya Nzambe. Yo mutu azali na eloko ya Nzambe te bakobundisa yo pona nini? Bakobundisa yo te. Babundisa kaka mutu oyo azali na eloko ya Nzambe. Oyo aza na eloko ya Nzambe. Oyo aza na eloko ya Nzambe te bakobundisa ye te. Po bakobundisa ye pona motifi nini? Mutu azali na eloko ya Nzambe te nini te bakobundisa ye te. Me yo bakobundisa yo parce que oza na eloko ya Nzambe. Yango babundisaki Yesu. Meme tango baye koliba ya basava tango bayaki bakomi pai mokonzi parce que toile ekomiti mokonzi balingaki kaka mokonzi aya koyeba yango ke mokonzi mususu azobotama wana yango pasi esalaka biso pe na mokili oyo tango moni moninga kuna amati tu eni wana ya motema yango esalaka. Eske mwana asalaki ye nini? Asalaki eloko te. Bobele toile oyo utake pai na Nzambe yango esalaki likambo. Moïse asalaki eloko te. Obele toile wana yango esalaki likambo. Yango babundiselaki ye
balingi étoile wana te nzoka nde ye moto ayaki mpo te aya kokangola omoni nzambe ndenge asala masembi motema na ye alobi bokende kogumbamela ye me ntango bokozonga bozonga na nzela oyo yango ozali komona plat caché de Dieu nzambe abombami ntango bakei bakoma ayebisi bango nzela wana bozongela lisusu te parceke nzambe moto ayebaka mitema na biso nzambe moto ayebaka oyo ebombama kati na biso bozongela lisusu nzela wana te parceke aza na plan ya koboma mwana oyo ya moke donc étoile wana fo elimwa ezala lisusu te eza mpe lokola Moïse étoile wana ezala te parceke soki Moïse akufaki bana Israel souffrance elingi kosila bi elingi kosila te tala nde bazali kolela pendant 40 ans nani akolongola bango na buwumbu wana bazalaki nango yango nzambe apesaki étoile na mwana wana tala motema mabe ya Pharaon akei kutu timi pai basi baza kobotesela balobi bana nyonso ya mibali oyo atangami kaka za Israelite donc faut lotumu boboma ye abotami na bomoi me boboma ye po alingi lisusu te ndenge exode wuti koloba bazotondisa mboka na biso bakolekebele koleka biso moko tala zuwa yango esalaki bongo me nzambe na bonzambe na ye akokisaki yango kaka ekokaki babundisaka ye te me babundisaki étoile kasi eloko ya malamu ezali oyo nzambe apesi biso lokola assurance eloko ya malamu nzambe apesi biso lokola assurance ata bato ya mabe babundisi yo bakolonga yo te ata baye nzela moko bakopanzana na nzela sambo ndenge elobi biso na proverbe na psaume ndenge elobi na psaume 91 que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Pour nani? Parce que ozana nzambe wana oya bomba kabiso ye muta bomba ki Yesu na Moïse. Siko yo nani abombaka yo? Étoile nini oyo ozana ngo kati na libota oyo engelaka oyo bazoko linga balongola. Étoile nini ekozala nil sans effet ata na libota na yo batelemi bazobundisa yo ba arme nyonso oyo bango bakotelemisa mpona kobundisa yo ekozala sans effet bakosala eloko te okomona makambo ya mabe babongisi mpona yo me moko kati na bango akoya kaka kobimisa yango basekele nyonso oyo bango basali akoya kobimisa yango parce que tango mokili ya Satan etelamaka mokili ya Nzambe pe etelamaka pona kosala nyonso oyo ezali ya yo po Satan aza na nguya te likolo ya biloko oyo betwale oyo Nzambe abongisi patindi na mokili balembaka yango ndeko na nga kanisa na kati na bana na yo na libota na yo na famille na yo betwale nini oyo Nzambe atia na kati ke mbanda mwana oyo abotama kati na libota oyo atungisamaka kaka butu na moi na bamaladi na pasi na minyoko na nyonso yebaka azali na etwale oyo ezali kongela butu na moi yango tokangama na Nzambe parce que Nzambe wana ye muta bombaka biso ye pe muta bombaki Moïse ye pe muta pesaki makanisi wana parce que mama na tata bazalaki na ngote les plans cachés ya Nzambe abongisaka
abongisi bozwa kitunga botia bobwaka na mai kaka na ndaku wana ya mutu wana ye kaka pe akobokwa makuna ye kaka pe mutu akokangula bana Israel ata bomi yango ayebisi nzamba asalaka kashe oyo ebombama alobi bozwa makila bopakula na baporte to ntango bakobata koleka kobomaka bana ya bino te parce que nzamba azalaki na plan oyo ezalaki ya kobombama oyo azalaki kosala mpona kobimisa bana Israel mais Pharaon ayebaki yango te Pharaon ayebaki yango te pourquoi ayebaki yango te parce que nzambe likambo ebombami kati na ye tikino ye moka kobimisa yango soki abimisa yango te akoyeba yango te yango bana na nzambe bofungolaka baporte te tokangaka baporte ntango ozofongola porte ezofongolela sata ayeba nini eza kati na yo bomba mabombami ya nzambe ye moko apesa yo tozalaki eveye Maria na Joseph bazalaki eveye bayokaki voix ya nzambe oyo elobaki bolongola mwana na mboka wana bokende na ye kuna na Nazareth akende kobotamela kuna epe na kozonga bozongela lisusu nzela wana te parce que Rode azoluka mwana po aboma ye po etwali wana kaka yango elukaki makambo aboma kaka etwali wana tozalaka veye batata bamama nina bana na biso tozalaka baveye esika nyonso tu ya kotia mwana te tunaka nzambe nzambe aza nzambe vraiment eza esengo mingi mama na biso atangela biso lisusu na Matthieu D1. Merci, tutangi na Matthieu D1 na kombo na Yesu. Yesu abotamaki na Bethlehem na region ya Judée na tango ya mokonzi Herode. Kaka na mikolo wana banganga oyo batalaka minzoto balongwe na mboka na bango na epai moi ebimaka pe bakomi na Jérusalem. Tala banganga nzamba atindi baya balongwe na mboka na bango po baya bakende kuna epai wana mwana mokonzi abotami etwali wana place ezali kongenga yango nzamba asalaki bango baya koleka ti place Herode po ayeba nzela wana moto abongisaki yango ezali ye moko tata nzambe. Tokei mama Batuni bato wapi mokonzi ya Bayuda oyo auti kobotama? Tomonaki monzoto na ye na epai moi ebimaka pe toye kokumisa ye. Tala nzambe ninga sana tomoni etwali wana yango biso toye po tokumisa etwali wana za mokonzi abotami na mboka oyo. Tala motema mabe alingi te alongwa na kimokonzi wana mokonzi abotami awa eske mokonzi aye awa voilà donc alingi te mokonzi mususu aya kaka ye yango motema yaki ye mabe ozomona akokaki kokanga bango malobi te lokola azalaki na besoin ya mokonzi wana yango wana ya azalaki na bango besoin ke tika bango nzela bakende po tango bakozonga po nga mpe nakende kokumisa ye bino bokende kokumisa ye me tango bino mpe bokozonga nga mpe nakende kokumisa ye ezalaki po yakende kokumisa ye te ezalaki po yakende koboma po akende kosilisa yango me tala tata nzambe nini asalaki na tango 3 tango mokonzi Herode ayoki boye akomi motema likolo ye na bato nyonso ya Jerusalem abengi bakonzi ya banganga nzambe pe balakisi mibeko bongo atuni bango epai wapi Mesia asengeli kobotama pepai nini Mesia asengeli kobotama. Bango bazongiseli ye na Bethlehem na region ya Judée pamba te prophète ya nzambe akomaka boye
Yo Bethlehem, mabele ya Jide, ozali mboka ya pamba te, na kati ya bavili ya Yuda. Ya solo, mokonzi monene akobima epai na yo, oyo akotambusa ekolo na nga Israele. Ye ntango avandi na kiti ya bokonzi amoni ke mokonzi mosusu akokoya te, donc ye fo avanda wana. Makambo wana ntina mokili lelo tozali kovivre ezali makambo ya kala, makambo ya kala. Banganga baza koyebisa ye elaka wana se elakama ke mokonzi asengeli kobotama, me ye yango te, alingi yango te. Meme na mabota na biso kaka bongo balingi te, muto bazosalisa ye to malamu kutu balongola ya kufa place wana etikala vide terminé pona bango. Metala plan ya Nzambe, Nzambe aza malamu, alingi biso mingi. Abi mokonzi wana kobotama, mokonzi wana akozala sauveur ya monde mobimba, ya mutu nyonso. Esengo bi esengo te. Mama, sote toke na 12. 12. Matthieu 12, hein? Na sima Nzambe alobeli bango na ndoto ete bazonga lisusu epai ya Herode te. Bongo bazongi na mboka na bango na nzela mosusu. Voilà. Nzambe alobelaka biso fo tozalaka koyoka o Nzambe alobelaka biso. Balali me Nzambe ye kolobela bango bozonga lisusu na nzela wana te, parce que soki yazalaki motema ya mabe te, pourquoi Nzambe akoki kopekisa bango bozongela na nzela wana te? Ayebaki ke ye motema na ye ezali mabe, aza koluka mwana oyo po aboma ye, po aboma etwali wana. Yango Nzambe ayaki koloba na bango bazonga lisusu na nzela wana te, parce que soki bazongi na nzela wana ya kozwa nzela akende koboma mwana. Toke na 16. Amen, amen. Tango Herode amoni ete banganga bakosi ye, asiliki penza, atindi basoda na Bethlehem pe na bamboka ya bapembeni po bakende koboma bana mibali nyonso oyo bazalaki na mbula mibale na ba oyo bakokisaki nanu yango te. Asalaki boye pamba te atangaki mikolo oyo elekaki banda tango banganga Nzambe bamonaki monzoto. Tala sikoyo motema mabe na bana bato bazalaki inosa ya mike, bayebaki teke mokonzi abotami, bayebaki teke Nzambe atindi etwali moko eza koya, bayebaki eloko te. Metala ba inosa ya bana mike bakufi, kanda emati, kanda wana eza ya Satan emati pote kaka aboma, parce que na kati ya bana nyonso Yesu akoki kokuta makati na esika wana. C'est comme ça a terminé. Eza pe lokola na mabota na biso kanda sokeleki na kindoki na makambo nyonso mabe bakoluka baboma, bakoluka basala bavia bato babebisa, parce que balingi bolamu te. Oyo yo nani? Oyo ye nani? Tolongola ye, toboma ye, tobebisa vina ye, tula yango asalaki biloko ya ndenge wana. Abebisaki bomo ya bana mike o bazalaki ba innocent. Est-ce que eza malamu? Totika makambo oyo po plan caché ya Nzambe moto ayebi yango azali te. Bobele ye moko, soki akani likamba kosala akosala, soki akobimisa likamba akobimisa. Mais pourquoi mokili basaka na mitema mabe lokola Herode ou bien lokola Pharaon? Est-ce que Pharaon andimaki tango Moïse abalukaki? Bandimaki te, bandimaki te. Mama tokei otangela biso na Exode 3 9 à 12. Exode 3 9 à 12. Totangi na kombo na Yesu. Amen. Yango wana natindi yo epai ya mokonzi monene ya Egypte pona kobimisa bato na nga ya Israel na Egypte. Pamba te kolela ya bato ya Israel ekomi ti epai na nga. Voilà. Pe namoni ndenge ba Egyptien bazali konyokola bango.
tala nzambe amonaka pasi na biso, amonaka kolela na biso, amonaka souffrance oyo peuple na nga bazali komona. Tala batu ba prophète banani baboma bango bakipa vita batumba bango na bana na mikongo. Quelle souffrance! Bana Israël pendant 40 ans bazali kolela nani akolongola biso na pasi na bowumbu ya boye. Farao yazotinda kaka mitema ndosiri. Tala skoti bazali kobeta bango, tala pasi bazali komona oyo bamona. Menzambe ati ayebaki ke fona zwa étoile moko mobali moko fona longola ye na kati na bango po aya kobimisa bana nanga na bowumbu, alongola bango na pasi wana, alongola bango na pasi wana. Yango aponaki Moïse akoboka mela pai mosusu te, akokota kaka na ndako ya mungunia na ye, akoboka mela kuna pa ya kozwila formation oya koya koyebela sekele nyonso. Yango akangolelaki bana Israël ata souffrance nini me amemaki bango, akendeki na bango te na suka o nzambe place alakaki bango. Ata ya salaki na ye o nyonso asalaki makokaki te. Nzambe pa telamaki po azwaki décision ya kolongola bana Israël na bowumbu abimisa bango. Lulendo na ye nyonso nzambe asukisaki yango. Yango nzamba sukisaka ezala ozandoko ozala mugibi ozala nini soki nzamba azwi décision que c'est terminé asukisi okomona yango lisusu te. Libela oyo nyonso asalaki ye nzamba Farao akokaki lisusu te, me nzamba ndoseraki motema na ye po alakisaki amoni ke ye me nzambe atalisaki yazaka nzambe. Nyonso asalaki wana nzambe mutu ayebaki. Ti ya mwana na ye moko ayebaki. Bolanda bawumbu na biso wana tozako nyokola toko tika bango te. Me Farao atikala na ngambu ye moko. Basoda nyonso basila na mer rouge. Kobanga ka bango te. Kobanga ka bandoki te, kobanga ka sata te, kobanga ka bango te. Bakosala yo eloko te. Oza ya nzambe. Oso katisa ngambu ebale ya mer rouge. Banguna na yo nyonso batinda na mai batikala kuna ato yoki noko na biso wana 12 mareki nga jamais aleki nzambe na nguya te akotikala wana ye moko tokotala sumi nzela nini yako kende akokende wapi akokoma kaka kunati akokende wapi ata lelo yo moyini yo ndoki yo nani bozo sala makamba mabe pona kolongola milimo ya batu bozo sacrifier batu Yesu azolela bozo tangisa makila bozo kanisa oya tangisa tena montagne ya Golgotha. Nzambe pendant 6 jours azoko sala musala nina batu mitala bino ndenge bozo ko sacrifier batu tala monde ténèbres ndenge telemi tala ndebo bebisi milimo na mokili. Est-ce que nzamba zo sepela na bino? Pourquoi bozo bebisa étoile on nzamba tiena mokili? Pourquoi bino batu ba pesi peuple de Dieu bolobi ba bon berger mais bozo bebisa ba berger? Est-ce que nzamba lam? Webe étoile wana ezali ya nzambe botika kobundisa yango po nzamba kosala bino eloko yaza na plan caché ba o nyonso bazo bebisa bana na nzambe bozela tangu tozolala tozolamuka tozolia tozomela betikali muke ka ndenga yebisi bino na matie boyebi tangu te boyebi ngonga te soki mutu ayebaki tangu moyibi akokota na ndako na ye ndalalaki te po akengela ndako na ye mekozala bongo. Aloba mama ba papa baleki bana tokanisa tangu ebelemi étoile nini nzamba chakati na yo salela nzambe nzamba pesi tala ya moko na moko kangola ezala ba papa oyo baza kobokola bana betike papa jwa musala na yo eze étoile o nzamba pesa yo po kangola bana wana po bazana betoile. Vraiment nzamba za malamu na koki koloba tala pasteur na biso ya mwana moke ya 10 ans pasteur Manassé esengo tonda kanga makasi parce que aza na étoile aza lokola Moïse aza lokola Jésus.
nzamba sala motu na étoile potika kubundisa étoile ya bana ya batu na mokili potika basalela nzambe na bango na pamboli bino na kombo na Yesu Kristo tokokende musika te tosilisi obele bongo kobanga kabango te tango bango bazosala plan nzambe pa azosala plan tango bango bazobundisa yo nzambe aza komona ekozala nini sans effet baza na nguya ta mokolo moko te likolo na yo oyo oza na étoile ya nzambe batela yango Bible lobi boko timo na libulu pona moto soka dindi yango to kodinda yango yo moko alotika kubundisa bana na nzambe butika vraiment eza pasi pe mawa menzambe asunga biso tokende liboso tomibatela po yaza ko ya lokola moyibi siko kengela kanda kuna yo kolala kate po ya koya okoyoka kilo rekole ndenge alaka kenda ndenge kozonga vraiment na pamboli na moi moke on nzamba pesi biso to partager merci beaucoup nzamba mona bino abatela bino nyonso mokili mobimba nzamba zala katina bino merci na baipe bakoyoka yango nzamba pambola bino na kombo na Yesu Kristo nebite mama soka zala liloba ya kobakisela bino amen te pesi nzambe merci na exhortation mama pesi biso lelo nzamba azwa lokumu toyeba mokili ndenge ezali kotambola eloko asikeza te nyonso ebanda kala oyo tozokomona yango omoni lelo bato bazokamwa mitema mabe boye na boye te koyinana eza mawa mingi na bandi boyoki toli mama apesi toyoka ngo malamu tolandela yango eozala malamu mpona bana na nzambe ya solo vraiment mama na biso abakisi yango vraiment tosepeli ya mingi parce que nzambe akotisaka confusion na ka na bango na ka ya bango bayini o na ka ya bayini na yo nzambe akotisaka confusion po bazalaka même langage te akoti bango confusion moye bazala même langage ezate tango monde ya ténèbres etelamaka contre yo yeba yango monde ya lumière ya nzambe ebundisaka pona yo tango bangunya bazali kobongisa ba projet mama papa ya mabe pona yo contre yo nzambe pe azali kobongisa ba projet ya malamu pona yo haleluya amen nzamba pambola bino merci boyoki tango monguna azobongisa pona yo yebaka oyo ya biso pe atemi azotala bango azoseka bango yanga na yebisa bango bakomela mai ya bololo na mokolo ya suka bana na nzambe tobanga eloko te kolo aza na biso abe ya buto ya moi ye moko azali wana akotika jamais bana na ye bayoka soni basambwa lobaka soki otambolaka mabe yo moko yango wana bana na nzambe botelema boyika mpiko bolongola kobanga diable aza menteur kolo salo bango o aza kati na biso aza na alekiti toloba onka pona slogan non il faut to sa fier nde toza boye ko aza kati toza kolo Yesu aleki na nyonso donc ataba ye ndenge banyokola no koko job basekaka ye même moi ça le bino chola na nzambe wana mais alobaki noko chola nzambe te atolaki nde mokolo ya botamaka donc yango alobi ko boyika mpiko diable aza menteur akoya akolakisa mensonge alobi no boye yo po ndimi ye abeti abrabi na gane ye te tango za ye alakisa mensonge bino tala zonga kuna nga aza mwana le roi de roi na minute oyo naza boye tatala nga aza pembeni ata na yoki pasi ndenge nini ata ndenge nini nakobanga eloko te po nazali mwana le roi de roi naza na pouvoir o papa na nga tikela ngai o alobaki na nga na banga te naluka ntango azali komimonisa ye wana na kobenga ye epuis ntango ozali kobondela na molende zala sike ozwi eloko oyo ozosenga po ezala mikanda ya nzambe senga ekopesamela yo senga yango na foi na kondima surtout na ntango tokomi
benemi kaka bafamile ya biso binemi kaka bato oyo tozala bango pembeni mwana na nzambe kobanga eloko te nzambe akotika yo te mpo bango nde bavanda basala baplan na bango nzambe ayebaki azali komona bango yanga abiso toteya liloba ya nzambe na molende nyonso mwana na nzambe oyo aza na likabo na nzambe teya liloba na nzambe teya koyoka soni te oyoka soni nzambe mokwasuka mpe oyoka oyo soni teya oyo molimo apesi yo kati na yo tolongola nde kobanga nde eleki makasi na bana na nzambe tolongola kobanga na suki na nga wana na kombo na Yesu. Merci kimia na nkolo ekuta bandeko nyonso bisika bozwami loboko na nkolo eza mokuse te po te atteindre esika moko na moko bazali oyo asolo balukaka nzambe na bosolo bakoyokisama jamais soni. Merci maman.